Mon frère. Oui, nous sommes Ah, il dit quelle machine? Pardon. Et comme la bonne pour la nuit. Moi, c'est là, c'est pourquoi? Tango bande musala. Nde ozalaki msu na obenga yo bapele bozo rejeter bapele nanga na okomelo boye ozonga su na valeur te namonaki yango okomaki konéglige ngai ye leve abengi ngai ngam nabengaki pardon nabengi nayeba soki boza ensemble reste mon boxe parole na yo ngam nabengaki nayeba soki boza ensemble ngam nabengaki nayeba soki yo oza ensemble na ye motema mpe na nde okomaki kosanga bamakambo na nko wana ozokima nga azomona ye akomaki permanent na obenge boya koya naza na ndako aye afandisi nga alonga msu 23 nga na koti akei kaka bongo nde paske bosunga ngai likambo na ye nabimisa bosunga ngai nde toye kofuta flat tolali na dielepe na même butu pe wana ngam na futaki na même butu pe wana nde tobimai na ye tobimai na dielepe tobimai na ye Batela Kimia, pardon. La discussion. Ma exception par tout c'est comment. Merci. Pendant. Nde nabimai na ye etango nabimai na ye apres tokomai na bolingo makasi na banda kozwa bambongo na yo oyo banda kopesa nga tobomba mpona baprojet na biso tozalai nango na banda omema ngo kapa ti eleve papa pardon limbisanga eza kuna na zemi na ye limbisanga nandima te ekomati makambo azemi nandima te ekomati na makambo azemi motu bolia na ye atubinga mbeli na mokongo dieleve napesa ye mama na nga liputa ya sika nayeba mbula mama alata te nyonso tu mpona toorganize ngai na ye tobanda esika moko mais obunda na makasi na mobali ti omete na ye azala kobenga alors sur ce Jean 10 vu que relation na bino mibale ezali déjà nano approuvé te na kati ya famille na bango nde bisika Jean 10 ezolobelaki les voleurs ne vient que pour égorger tuer et puis kobebisa nyonso etikala naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndako na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki na tamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisinga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki na komisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi oyo
mais namoni changement esalami, namoni mwana komi koloba, namoni mwana autiste eza lisusu te, mais eloko nini esalami nayebi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui, vie na ngai ekomi épanoui, nga moko nakomi épanoui, mwana na nga koyemba nde koyemba, récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana, nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre, luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo, nazwa délivrance na nga, natambole pa ya ba pasteur, nazwa eloko te, mais na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te, naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai kodélivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso, dépression elongwe, nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te, boya epai na nzambe nde bokobika, nazokozela bino na moto. Mbote balani nyonso bazolanda biso na kati ya chaîne ya Chebiso Télévision ainsi que na émission munene oyo nayebi ke bato ebele bazelaka yango nde nayebisa bato ekulusu moko me bapayen ebele mpo babongola mitema na bango. Eza bravo Jésus, eza bravo Jésus. Tobetelaka Yesu maboko parce que Yesu nde moto azolonga makambo nyonso. Nabi bravo Jésus ezalaka mpona kaka bachrétien te, même pas bamusulman, même pas bakimbangiste. Tous les catégories nyonso ba église, tokende néo apostolique, tokende bima, tokende pevalongo, tokende partout, nabi même bato budia Congo, tobo sali minoti bolandaka bravo Jésus. Bravo Jésus est partout dans le monde entier, ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont aux États-Unis. En Afrique, nous ne parlons même pas, même quand ils sont kolobate, surtout dans Lemba, surtout dans Wewa nyonso bazalaka. Na station ma campagne, tu peux si nous mbote belé pour nous bolandaka biso bravo Jésus. En tout cas, merci beaucoup. Togi ba ekona bino, ya bino yango wana na ba tous les wewa nyonso zalaka, na ba wewa nyonso o bazalaka juste na station ma campagne wana tu peux sino mbote belé pour na bravo Jésus. Bravo Jésus na kata Kenya, na kata Lubumbashi, na kata Uganda. Bravo Jésus na kata Kigali, bravo Jésus na kata surtout na kata Afrique du Sud, bravo Jésus. To pesi nzambe merci pour na paix mabo ma pesi biso. Est-ce que Tobo Sanité, notre président, il y a chaîne bravo Jésus, na kombo Chiki Moukadi, ainsi que mère double maman Lydie Moukadi, maman double to pesi ombo tebele. To pesi encore une fois na kata régie finale to moni et Dinige Mosolo. Ainsi que Tobo Sanité Eliash, Thomas Fabien Tobo Sanayote, vieux Jojo Luko, notre vieux conseiller na biso to pesi ombo tebele, ainsi que ma consoeur na kombo ya Clarisse Witch ba Clarisse. Merci encore une fois la confiance pour pesa biso ainsi que na Oezali sponsor officiel na Yesu Masia. To pesi encore une fois Fatima Zota. Mami, to pesi bambo tebe sur Ozali, maman ba garçon to bo sanité na kombo ya Anna Kapinga Chamala, maman ba garçon pe na kombo ACP Claudia Panzu. Na kemba ngwapi na kati États-Unis na moni mon petit que j'aime beaucoup en train de tellement makasi. Na kombo ya Noga Nogael Amani, merci. Zamba plo la mona pambola yo. To kiti na Afrique d'ici Tobo Sanité, Dorine Kamine, famille Mobimba, na bana, na Davina, na mapasa to besoin nombo tebele, que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup, ainsi que na Yemoko l'apôtre Tobengi apôtre Moïse Kasongo. Merci. Lelo ekweleli ya minene ya bato balanda bravo Jésus, bato batala bravo Jésus na banda kuna bango. Et lelo toyambi ndeko moko ya mwasi. Ndeko nga mwasi toyambi
alobi ke yalandaka bravo Jésus mais lelo ekoleli je vois te bien ba prophète bandaka ke mission pe sa kombote moi c'est votre humble prophète Samuel Eric Kasongo to bosanité ainsi que Sylvie Bayonne na kati ya France bambote belé tozo pesa ndeko na mbote puis to yokani na mission na kati ya bravo Jésus donc tola muka beaucoup de problèmes pour éviter seul Dieu nous a mené dans kokata makambo oyoyo toi invité na kati ya plateau mbote maman mbote papa boni moi bien kombo na maman kombo na maman Astrid Maman Astrid. Oui, il on a bravo Jésus. N'habite aux actes chrétiens au Sambelaka. Oui, n'est-ce pas chrétien. Est-ce que tu ressembles à Yamboto comme à Kamboeli Biso? Problème, t'es papa. Tu Sambeli, Nzama Makokinyo, Sotope, so merci. Tout ce qui déroulement, il y a notre émission à Salobo Konayo. Ce qui est le seul Dieu Nzambe, Yondo Kambabiso, na Kombo à Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, maintenant, un peu mon mongongo, même si tu as des problèmes, hein. Amen. On va le bien ma casse boue. Amen. Ok. Maman, problème, on va me biso mbango, bengi biso. Non, j'ai un problème. Nazo koka aussi pour tété. Na habite problème aux années. Ah, papa. Nasi nazape moko. Ya balandi ya émission oyo. Bravo Jésus. Ya difonata lango na télévision. Na mona air mo lokola baventure. Natala vraiment la landa kango vraiment. Na mona air mo lokola baventure. Mais lelo problème ekwele linga. Yango esali ke na pousa na pe liboso. Parce que na bomba ki yango trop. Nga mona ya kotala nga bino. Alanda pe mission moko bravo Jésus. Na meka un peu ko pousa na auprès ya bango na expliquer bango problème oyo naza nango. Vraiment kolobango oyo ça nga passe mais choix exacté. Papa naza na fiancé na ngai to sali na 5 ans. 5 ans. Oui. Et par rapport à la famille nanga de tozala ma possibilité par rapport à la famille mobali famille nanga ba pesa ki biso chance te. C'est biso chance te. Mais tout bon est toujours kozala kaka ensemble parce que une lique na Nzambe un jour eko simba. Et na 5 ans wana to vivre vraiment 4 ans moko ya misère. Ya misère. Na ina no eko koma po to ko 5 ans. Nzambe ya usunga fiancé na ngai. Ayaki kozwa musala. Vraiment ezaki le mot yesengo. Nzambe asunga ki famille na nga pe ba moni quand même. Mobala azui moi position. Et après mobala comme musala komona na yangana ekoma ki un peu difficile. Qui difficile. Et mon obenga ebo non naza na réunion naza boye. Mais avant bandako ça to wande komona na semaine moko to mona na quand même tout 6 fois donc un peu une semaine donc semaine m'a plein to mona na. Donc abala ki musala komeka ka ba réunion. Anozo vraiment sous temps et pas ngate. Et il y a des fois qui n'a pas problème, n'a ko kenemi pas camarade ne moko. Donc il pas camarade nae donc voilà ko expliquer. Ba problème majeur ni bozena onaye. Bon, babilo kande ko sala wana ko benga 17h, oh non si ça musa 18h, non zile ti 23h, 20h, 21h. Non zile oyate non do bengi bo azo rejeter ba appel nanga. Er mo sentir comme ça ti on a liste noire. Maintenant akoyaka be excuse belé. Soka à s'excuser, oh non maman prochainement non c'est la souste. Au moins 2 ou 3 jours azoni normal. Ba jouer koya azoni sous na comportement wana. Et mon enfant naie oh ça va miner les mots oh naie ba être na comportement wana te. À chaque problème nazaki na mobile nanga la bandaki kokene mingi pas camarade nae. Moi on a ko expliquer tellement mozo le kanga na chérie nanga. Camarade nae bandaki ko bisanga kaka oh ça na c'est oui bi kaka za musala makamnyo c'est ko bongo zonga nango normal. Deuxième fois
nakenda pa camarade na ye plus de 3 fois mpona kopesa rapport 3e fois pa yebisanga kaka bongo et jour mosusu nafandi na ndako namoni ka appel ekoti ya camarade na ye abengi ngalo alo Astrid oza wapi nga bi naza nga na ndako o sava ba 15 heures naza na besoin na otomonana viki aza camarade ya mobali na ngai ape moto oyo nakenda kopose ba problème na ngai pa na ye nga pe namoni peut-être basololaki na chéri na ngai nakenda nkoyoka nde nakendaki ntango nakenga alaki na ide ki naokende na ndako natala ye na ndako ntango nakomi na ndako babisingo no aza ta dépasse nde nabengi yo no landanga naza na terrasse boya explike nga mpe place azalaki nakomi mpe wana ntango nakomi tobandi mpe kosola tozoseka asombeli nga mpe biare na meli na nga vraiment tosololaki mingi eyo koma ba 22 heures boye tosisi kolia komela tobima mpo kaka otika nga nazwa transport bon na comprenaki mpe efe wana te na santi moko azwi loboko na ye atie nga na loketo nanga atie nga na mwa soni oyo azalaki na opande nga abi nalongoli ye loboko wana abi osala bopoaniza yango normal omosa camarade nanga abi te kokoma ti na bapoint wana te atobaki yango normal mais ntango nazonga ye na ndako etravaille ngai namoni batitide na ye envers ngai natali mwa mobali aza vraiment muta bolingo aza mwa mobali moko pene ya bolingo ko camarade mobali oui amuta bolingo oui donc mobali amuta bolingo donc namoni bakomporte mobali na nga akomi na ngai akomi nango envers ngai na oyo camarade na ye namoni akomi très attaché na ngai bien que abimiselaki nga directement boye te akomi opose baarte momonake wi oyo so azalaki ata mobali na nga ki nasi retrouve parce que nga naza jeune fille mobo nalingi mingi bolingo nga ata mobali oza na mbongo te donc ipesanga kaka bolingo avant mosala oui anopesa nga temps na ye attention na ye affection na ye nyonso ya ye na bandeki kozwa nga malgré akomi na mbongo na ye oyo nga azoluka beaucoup plus eza na intérêt na nga apesaka affection attachement wana azalaki nango envers nga na yango nde nazala l'aise parce que na so nalandaki nde azalaki na mbongo te soki mpona bolingo te biso na ngai nakima na ngai nakima ye mais lokola azalaki na bolingo naomona donc bolingo anda opesa nga wana e aveuglaki nga même kotala na mibali libanda parce que na moment wana mpe na ntango wana mibali banda ekolinga nga vu ke nazalaki na bolingo na ye anda kopesa nga vraiment na mobimba na ezalaki epa na nga naki na ide même pas ya kolinga mbali mosusu libanda et camarade na ye akomaki ya mona enfant na ndako abenga nga be mwa bakado okabela ngai mosu mwa montre nasombelaki yo ntango nga moko namoki bolingo ekomi okoma nga mpe nakomi okoma na bolingo ya camarade na ye nakomi okoma na bolingo ya camarade maleme me nabimisaki yango te et jour mosusu earrivaki jour anniversaire na nga ye chéri na nga yebisa nga non nabongoma 17h aoya obimisa ngai oke mosala te osalaka mwa tamo boye na ntongo 17h aya ozwanga papa na zela ye atikala oya te nafandi 19h 20h nabenga ye azongelaka g wana ya otianga na mode soki na liste noire et comme ba 21h nabengi camarade na ye mpona yeba soki peut-être baza na ye abi non toza na ye te nde na biso koexplike na telefone liyo ce jour anniversaire mbo oyebisenga te po aninga abi te nayebeke ndenge tobima na ye tokobenga o non t'inquiète nazoya yo oza mpe nga bi naza na ndako nde abimisaki ngai ntango abimisaki ngai mpe tofandaki wana nde ayaki kobimisela ngai abino nga nalingi yo parce que naomona oza mutu tala nde camarade na ngai azonyokola yo toza bato ata nga mpe nde aza bandeko ya basi so namoni bango baosala bomobali aosala bango babiloko ya bongo ekosala nga bien te si ya moyen luka place na motema no nayebi te ke oboya camarade na nga ata bozama yo moko omona bolingo nga bando opesa yo na oyo camarade na nga kopesa yo yo moko nde na place na point wana nde okojuge soki otikala na nani otikala na nani parce que napati akoti na ye yo alliance na mosapi te malgré batango bosali na ye mais na ntango wana mpe naki su na choix te parce que motema na nga ezalaki vide nandeki koluka motu moko akota na motema na nga mpo akomble vide wana nde nakomi kobima na camarade mobali na ngai nakomi kobima na ye
na vie moga kamana mbala nga zaki vraiment na mbongo te kota ba poste ba vitesse mbala nga komaki nango kamana pe zaki na C aki na C lokola ka pesa yango loko na zaki no ka besoin et on le mec qui est lokola zone si motema langa na C apenga sens ya vie place mon akoma ko mi mon akoma ki délaisser mais ya zinga considération c'est que nako yiba nako sa nyoso pona e pona kamana mbala na oui nde nakomaki mobali na ngande ando simisanga bambongo po yi ando sala ata akomaki na ba comportement mo akomi un peu distance nanga mais côté ya mbongo ale ko pesa bambongo na ye ko simisanga bambongo na ye ne ko asirenga bambongo no simbiso ezaki to sala ata no sala boy no sala musala eza musala ya bato no sala entreprise eza privé donc bambongo no zo to sala mo maison nene mbongo so etika to za garantie to esunga biso zo garantie po to zo ndako nde abanda obongo mbongo to na moni kamara na pesinga bolingo makasi na ko kanga loboko na te parce que ya sungi nga la vidéo na zaki nango nde na ndeko zo mbongo chez na nga pesanga na mimila camarade na o pesanga na mimila e do lobo o pesa na o pesa ya somba mo ba jina lata nde ko mama mo bo la tali malgré na option bili bilamba mais a pe na kimete parce que no fa na sima camarade ne camarade nango pe mususu wana ano fa na sima so pe mama leki na bango na mo ko ezaki échelle poto sa bolingo na biso bien na pesto futa mbonga ba flat ezaki to côté yango nazoki mbongo mobala simbisa kingai nazo ki $15,000 ya simbisa mbongo nyonso nazo na yaki na pesa ki camarade na ye na pesa ngi habite na yebi ko mobile na pasa ya su camarade te zaka mobile na na pesa ki mobile na nga wana pour na yebi ke na bolingo apesinga donc na pesa ki vraiment confiance na yebi ke mbongo wana to ko sape makamla biso to surprendre pe wazaki chéri na nga libuso to surprendre to sape makamla biso libala pour assurer nga za na mwasi mususu te ya ndeko luka mwasi akime mais a trouver mwasi akime ngo ezangai ye bisi yanga ki nzambe camarade na ye wana zaka comme pont wa tsaka ponga na traverser to kuta na ye nde na pesa ki mbongo nyonso wana dans la pesa mbongo wa to fandi bien 1 mois 2 mois allez mobile na comme moi complication na musala akona mo complication na musala la place wa zalaki bakiti si alaki secrétaire bakiti si pour baby kamara musala nde koma en tout cas ndo la suba mbonga malonga te on a vérité be mbali na yo wa liboso bon je senga ki ba mbongo onga na bomba ki fallait quand même na bimisango po esunga biso nde sikoyo mobali na nga wana Eric nde comment mbali na yo Eric nde comment mbali na nga die levé nde camarade na ça tombe bien aza au monde nga pardon aza au monde nga donc comment on peut Eric ndi na yako sala ke Eric ba ko longole musala ba yo longola e musala tellement que entreprise on ndo sa ezaki na ngo privé aki na l'état te ba ko longole musala bon ngape na moment ba longola ke déjà Eric musala nazo déjà ba mbongo na nga nyonso mbongo so Eric ndo pesa nga déjà na pesa ki yango bien élevé en tout cas la passe na ina ko longole musala mais non sanga sous passité et non déranger nga lisouté comment yo non po nazaki na nga déjà oui nazaki dans la bolingo déjà bien élevé bien élevé pesa nga bolingo za amour vrai sincère c'est long et marqué alors neko tala mon papa na ebité maman non loba pe soki ba koyo kango na ebité na ya pas beau publier ngate pardon pour na ebité be monsieur metala ma partout pour publier ngate pardon so bo panda soni na ebité nga na ye bo pesa nga juste conseil na sala ni na ka oyo d'accord pour na minchu na zabu na za na zemi oza zemi oui na za na zemi oza zemi ya nani naza zemi a élevé naza zemi a élevé Eric a yebité pe zemi na nga wana nde tozo kende bozo kende à peu près 2 mois parce que nazo ki ngo premier jour na nga la bima kala na élevé da ka jour anniversaire na nga jour abimisa ngai tanga bimisa nga to lie to meli et te maki na ba choc wana na kisu na choix tene na bima to bima kina to futa ki flat to la ki ensemble na futa ki yoto ye ngam na futa ki
na futa ki Dieu levé zaki na mbongo te ngam ki na mbongo ngam nazo sa ki ya zala po ngam nazaki na mbongo ya zani na mbongo te banda Dieu levé zui mbongo nga na pesi ebele esali soki liboma ya komi na ba folie moko ya kosakana te et comme soki na bengie omona allo réseau na ebité ba na bota ba na kota na monde ya téléphone soki réseau za mabe réseau yango yango ko teka allo réseau na ebité na bengo be ozotungisanga omona a refuser l'appel nanga eloko salinga pasi makasi ti omona nga liboso no awa na bengi avant-hier elle singo ça va naza volant non rappeler yo na voiture qui bolingene musika oui parce que bambongo benda okota nango na sombeki ni keti na sombeki Yaris anda tambola nango kana bambongo na banda donc bongo passe Eric mais ko bongo ça dit lever comment d'Eric mbongo ka wana ya Pascal Eric na mizo bana pesi mbongo akomi boss na benga ebo na yo rappeler pour e umeki bana ba ki ya rappeler nga na benga boy na yambi mo mwasi moko ko benga su mobali nanga te mbala suka ba ti ko finga nga ndumba boye papa ni loko na zana ngo ni loko yo siko na yebite mwana nga benga mafa bata pourquoi Dieu va ko sala nga makamba boye pour na nini na sali nini c'est la maman zato bonso micro na modi ya makamba c'est la bonso micro s'il te plaît c'est la bonso micro et bon tenir biso pena regarder c'est un travail donc nous sommes obligés à reboncer micro pour un peu émotionné plutôt yokae ok maman maman Street papa nava moi qui a question na tuna yo parce que on me capé ko expliquer biso na on émission na Bravo Jésus Israël aux alliés mais là toutes nos questions sont très important ce que tango bandaki na ibolingo yo na Dieu levé et n'habité bon non pour ce que tu appelles Eric T il y en a le candé tango bandai bolingo tabolingo ce que bandi tango bolingo bandi ye Eric tema ki akoma na ka mutabo occupation na koma ki abenga tenda occuper na nga souté normal non trouver la normal pour na soit outil mais soit azimbo à salaire ya personne ne bolingo zongi bolingo zonga na mbongo bien que tono kuta na te mazaki en tout cas mbongo na sala soka ju alongo la ta différente ya kana ngopana nga ata différent longo la ta ya kana ngopana nga mais tono kuta na bisote so va fouti em ça une tenté au moins les capacité na tika envers pas choka pas garçon mo akabi tono bom sambongo au moins les kaka na zimbongo. Parce que yo effort nini yo kokoy ko sala pour que me rappeler ko rattraper ko zo mobile no Eric. Quels sont les efforts? Les efforts que tu as sauter. Papa, effort ngoni no sala biso basi to so mbala lingo mingi mo kangisi asa makambo akumo sala makambo eze kitoko te makambo eze lengi te mo kangile kanda po luka bondela yo nyoso na sala ngo papa parce que ndo forcer to po nini nga penzo to na besoin bolingo. So nga kuna zo mi pesa kuna ezo simba te. Yo na kinena nga pa camarade na aider lever. Donc c'est-à-dire d'élever do kendaki do yo kene musika te ba bakaso zo aliara musika te. Na boye na nga bakaso musika na yebi na beta dame na bango te na yebi na tambu sa vie na été. Ye au moins na yebi parce que aza camarade penza ya mobile na Eric ba umeli mingi. Non la confesse na yebi que aza na maladie te aza bien pour ba umeli makasi na ye. Siko maman Street. Lelo oza na mukumba ezo kene 2 mois. Mbongo ya batu ya papa Eric okene pas dit élevé. Donc yo ngindisi Dieu levé na mbongo bato papa Eric. Ngindisi za bolingo papa na soenza ka bolingo mtezo benda biso yengo sele ke na pesa mbongo sa bolingo. Puis ya pesa ngelo ko na zaki nango posa. OK. Très bien. Très bien, je crois Tolandi les solo après ça guiso numéro. Après ça, sur le numéro, Maman Street, to megape ko benga. Ko ezali ba to sur le numéro. Na si ma publicité oyo beaucoup de la biso Dieu levé.
naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga bande koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye na kwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso so baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana na nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Ok, tout la spot publicité. En tout cas, merci beaucoup Nadimish Moussolo pour nous salam Alam Mozoro Sala ainsi que Elias, c'est que Thomas Fabien communiquer mon avant qui est invité sur Kota, Sogo Ningo Koma membre. Il y a Bravo Jésus. En tout cas, un $10 nous kara pamba, Sozan bezo Kota, Benga Wezali notre boss na combo il y a Chic Mokadi au Kota. On a chaque fin du mois un $10, ça peut nous aider pour que Moussala Oekende vraiment malam on appelle si couple ya mune na kati ya Canada couple Mami Mbunga ainsi que nambani papa José que Dieu bénisse beaucoup soki to zali à communication ba ko zabiso deuxième invité rapidement oh maman c'était ce numéro na e à Kota rapidement beaucoup de zabiso. Bonjour. Bonjour. Élevé. Bonjour. Non maman street. Papa. Osanga boye poni bolingo na ngai. Okolinga na yoka kasoni boye papa. Mama street fanda na Mama papa eba ina e. Hein? Pourquoi tu n'as eu osanga boye poni. Malembe papa yo benga na bloko to ndeni. Il est à moi. Ah dis-moi na numéro sanga wana. Bolingo na nga poni osanga boye papa. Non, yo depuis ça le moto benga yi mais fanda. Papa yo ko benga ngana pona bloko. Papa mon abengo na papa na parce que beaucoup de respect. Est-ce que ko fana nan parce que vu qu'il y a personne numéro pour tout local. Fana nan. S'il te plaît. Maman c'est fana. Na dit déjà il y a des deux ans de l'eau. You got a journalist about to Sony Code. N'importe quoi. Papa d'élevé. Papa, na ebiti soki nini oyo elo ni minga pina awa vraiment. Na benga kio fanda to na ebi pourquoi te benga. Mon Dieu. Élevé.
Non, s'il te plaît, Fanda. Oh. Papa, bien levé. Bisso, bravo, Jésus, Tobengio. Je crois Tobengio, Tobresquio, bravo, Jésus, pardon, Kacho Malbezani, bravo, Jésus. Là, on a un gars qui est bon, on va poster un bon émission à Bisso. Bravo, Jésus. Vu que vous avez star, vous avez besoin de mais gloire à Dieu, le commis. Merci beaucoup. Je crois, Madame Oazana. Papa Dieu levé. Oui, papa, l'obanayo. Madame Oazana, on a bien. Bon, nako bana yebiye. Azamwa sa camarade nangai. Azamwa sa camarade. Oui, azamwa sa camarade nangai. Sa camarade nangai. Sa camarade na yo. Yo tske muna lobani. Na maman oye lo azamwa si. Nini, mbongo ni hospital. No bana na pa mambo. Dilevé. Hein? Dilevé. Quand ça mukolo fuka mana pesa wata chance bolingo. Nani? Dilevé o sala ngabe. Nana fuka. Na fuka mata ko. Mama, nazanza mbeto fuka mana ni. Papa mwana nga wazali bumasa mwana yo papa tiko sa papa mwana. Tony. Na yebi seke na yebi seke mazemi o rubenga nga tro. Na yebi seke mazemi oyo. Mama seke ngone ta papa. Na ko bimana kei. Papa to question lo ba. Nini boye nzambe la ndota kutimate nzambe. Mama c'est Mama yo na bia seke kamuna vina yo na bena ma vina yo na ngai na kota suite. Tellement Fanda non. Maman c'est Papa Dieu levé. Oh Fanda. Fanda non. Fanda non. Papa Dieu levé. Papa Dieu levé. Papa. Olobi oyebi le voilà moi c'est un moi ça camarade nangai. Ça camarade propre. Moi ça camarade non pas camarade nga balé non pénalité. On a fiancé naé. On a balayé. Non, on a balayé. On a fiancé naé, naé di camarade nga bien azara moi c'est naé, ba vivre normal. C'est à canapé ça ba conseil. Camarade nga balé naé, c'est tout. Ça camarade balé. Nga moi ça camarade naé. Ozana nikasi. Lelo lo bana misa papa afanje au journaliste opela ke ngaza mo ça camarade na yo. Tout cela tela mitema te ya. Tout ça la mitema Dieu levé. Yo bako kufa pona ngai. Oh kutanga yango lelo. O kisanga sonte de ngai humiliation yo humilie ngai. Nana kufa pona yo bongo yo kufa na biso akufa pona biso so na ko na makolo macho la mutuka. Oh Dieu levé. Yo po ba Yesu. Ah? Yo po bi Yesu. Nzambe Yesu. Poni te. Mais maman Astrid azana makambo moko fallait abenga biso abeto benga yo azana makambo foi abiso ngo en face. Mais pourquoi zo pese chance wana te makambo ni ya holoba na ngai makambo bano yo bien makambo ya c'est biso déjà non abagi na biso qui faut bon en face bon luki pe na biso yango lelo bengi nga pona makambo oya nga loba en face yango bengi nga rapidement na ba cook na ngai pas lever quand même yo bien non nazolo ba bien oyebi lokola moi ça camarade na yebi lokola moi ça camarade oui c'est-à-dire avant binom baine bozana secret mon côté bon secret papa na habité bloc ozo te malembe bon ngolo bisangé loko oyo tango susu pe boza na habité boza na posa bo publiera partout le monde va mona ngai ba comprendre te ba yeba to pasa to loni non mais loko mo sai complet ngai yango non mo ki ta répéter ouais sa réputation ngai pas de rotalanga attaque mi ba total to solo mi bal posa les années ngasi posa les années posa na ye ezanini pana yo pana ngai o ya bengeli apesi ni mona ngapa na bino po benga je ne sais pas tant la répondre non maman papa bu pesa ta nina lo ba ko na tambo la ngai Jean Astrid le gongo lo ba beaucoup de autres invités beaucoup de autres invités le gongo lo ba beaucoup de autres invités parce que le gongo yo est de l'autre côté il fait caillou il y a tant besoin à lo ba caillou il faut na to saboé to ko sa trois invités maman parce que le gongo yo au début kamanga ba na yoté mais les kambo oyanga ba yo bien ngoté donc non zana oza conseil yo bien le côté nzambe papa oyeba okona ye nana
zonga na bout. Mon frère. Oli mi to bangi o no tano. Ah, il dit quelle machine? Pardon. Et comme la boule pour na ni. Depuis quand? Oh, oui, depuis quand? Papa, Boni. Bon, biso to benga kio. Je crois qu'on a place au fan rapidement. Pardon. Maman Street, s'il te plaît. Maman Street, s'il te plaît. Papa Eric. Et donc, tu comprends moi bien payé pour comment Papa Eric. Il y a au fan. Il y a au fan. Eric, yo combien de? Non. Quand ça va avancer non, tellement va débat na bino et ça va bien. Il y a au fan Papa Eric. Il y a au place au fan. Merci. Ok. Ok, merci beaucoup. Je crois les invités sont là. Maintenant, nous voulons maintenant. Papa, nako. Ma personne m'a levaté. Ma personne m'a levaté. Ah, ça va. Keba. Non, on fait ceci. Il y a qu'on fait. C'est là. Maman Street. Papa na yoki papa pardon na yoki tala pe kana nga fo oye ba pe kana nga ona to okene bon doki c'est là bengali c'est là papa Dieu levé aux nzambe ya likolo panda kimia comme ça j'étais panda kimia papa Eric merci na koya na yo parce que benga ki mon bango en tout cas, merci beaucoup. Bon, je crois madame Oyebi, non? Elle a fiancé dans la street. Ouais, fiancé dans la street. Oui. Merci beaucoup. Et pour Oyebi, voilà. Maman Street. C'est dans Bambé Lokomoko au regretter. S'il te plaît. Nabi au regretter. Nande pas bien là. Na au moins au regretter le non sala. Pardon. Papa. Moi na confiance à somme pour la terre. Moi c'est là c'est pourquoi? Fanda. Non. Maman Street, doit qui te fanda. Maman Street, doit qui te fanda. Continuera malobana. Fanda. Merci beaucoup na balandi bazolanda biso. Je crois Maman Street elle a besoin loba. Ça a besoin loba. Le cambo moko est très très important. Devant fiancé Eric, devant camarade. Oui, Zali, Dieu levé. Oh, au Bazaï Bambon Balawa. Tu n'as qui papa Dieu levé sans un problème. Il cambo habité, il camoté. Mais fiancé n'a pas qui avant le balcamo faut binonios. On a dit le balé bacamarade dans la pointe secret ou Nyaloba. Dans ce cas-là, on a dit cambo et bisanga te pas bisanga. Bon, on a tout quand on a habité. On a habité. Merci. Tous à yo. On a dit cambo bomba ou bisanga te ou bisanga. On a habité. Si papa Thomas Fabien Rosa déjà en fait c'est Kazali Marambo c'est là c'est ne mobile na yeto c'est ça problème tiens c'est là c'est ça comment mobile on va comment mobile na ngai mobile na ngai on c'est ça problème papa Dieu levé du cambo yo avant maman dans le bango Thomas Fabien Fakota tous un pasteur Morazali ngabe na prophète mais vous allez bien ma casse du cambo zoloba tous à la bisu oui. C'est vraiment très très important. Le monde est méchant. Eric, yo yeba ki makambo bien. Quand on a comme la été, il y a un ndenge na e. Aya ndenge quand on a comme la. Solo bisu na bambelo. Na bisu. Solo bisu na bambelo.
kuna pour aninga atali Non, non, non. Oh, Nana Baboye, avant Maman Astrid à Loba Makamboyo, nous avons besoin à biso a to avec ba pasteur to pina ba Thomas. Donc nous avons Thomas Fabien directement à côté parce que avant ya Loba Likambo to ba Pardon. Paul Loba, et comme si va passer. Non, 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 biso c'est toujours comme ça. Le gars les Likambo comme Mais un Loba ka c'est droit. Mon frère. Thomas Kota rapidement. Non, 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 papa Eric. Nous avons mon anga. Bonjour. Bonjour. Oui, oui, merci papa. Rose quitte maintenant au Fanda. Merci beaucoup, je crois. Nous avons dit avant que maman Fida de Cambo, vous avez besoin, il faut que Thomas Fabien a l'eau. Mais, maman Fida. Papa. Naloba. Papa yuzo musala nzambe. Dikamna ina loba na biki e osala passe na kasi. Mais premièrement non singa na mbali na ngai Eric limbisa ngai. La problème. Na ona ina loba. Yo kaye. Oza mobali na ngai. Omoni tango bande musala ndoza kem si no benga yo bapel bozo rejeter bapel nanga na komelo boye ozonga suna valeur te na mona ki koma ko négliger ngai nde nazalaki kokende koya epai ya Dieu levé ertokisa barapport Natuna kita to fani bino bali na tuni le camp. Tu n'as pas conseil dans le bac yango. Ouais voilà. C'est que tu parles que non. Que la banda on négligé. Je préfère D'accord. Mon frère, Panda. Voilà. Basta. Panda. Passa na bomba papa de le na banda ah oki papa ni ngabi d'accord je peux le comment peut to ça to ka mama nani basi on pas no wana ngana banda d'accord na za pe moi na za tiki mutu kale oui kasite toka si donc tu libanda loba nde na bana kokende kopesa ba rapport pa Dieu levé na kopesa ba rapport na non so na kulanga biloba lo batenga non so papa na ngai yo ngai yebisa kasi d'accord comment ça va siko ya to lo ba otala kai otalo tebe mo ko to makambo yo exact tika tu commence mbali ba kolola jusqu'au fanda le monde ça conseil peut-être que ça ça ngwa tuna izaki na ndemo na ko mona malamu te anga biso ni boso mbali na ye na côté au fanda OK d'accord mama loba ça mon frère ada mon pote voilà d'accord OK maman Frid jour anniversaire na ngai nde ka lo ben ngai ki ozo benga ngai otikala ko benga ngai te nazo rappeler yo otinga ba piste nde ka sala
ye okoma ba 20h 21h moins ye levé abengi ngai ngam nabengaki pardon nabengi na ye basoki boza ensemble reste mo bokse parole na yo yo to benga ngai ngam nabengaki na ye basoki boza ensemble yo to benga ti ngam nabengaki na ye basoki yo oza ensemble na ye nayebi kaza camarade na bozala na ye tout le temps nde nabengaki ayebisinga non toza na Eric te ameki mpe koexplike abi anniversaire eza lelo bongo asali boye po anini sava yo oza mpenga bi naza na ndako nde apesinga mpasi tokutana asaba nabimisa ata yo omela ata mwa ji moko nde tokei mpe tomeli asobelinga mpe basika ngo nameli mpe asalelinga poulet mayo ti nakisi c'est pona ya non tozwi temps ebela fukami mais tika yaloba mobali na ye ofanda kimia yo oza lokola ozali lokola moto bapesa conseil est ce que problème mpona jour anniversaire na ye nasombela ye poulet mayo mpe na ye te ye tombele ye poulet mayo nga na kosenga no kasi lokola orando mpe se tika ye kasi aloba na mobali ni komisa okofite mpe opesa mpe conseil ya mbala mingi ya mobali na ye bongo toyokani pante loba asombeli yo aye osombela na poulet mayo wana na li tokoma ba 0 moya ozonga mpe ndako ezala ye te motema mpe na nde okomi kosanga bamakambo na nko wana ozokimakima nga nazomona ye akomaki permana na babenge boya koya naza na ndako aye afandisi nga alonga misu 23 nga na koti akei kaka bongo nde paste bosunga ngai likambo na ye nabimisa bosunga ngai nde nde toye kofuta flat tolali na delepe na même butu mpe wana ngam nafutaki na même butu mpe wana nde tobimai na ye tobimai na delepe tobimai na ye pardon papa avant aloba makambo na beki olimbisanga makambo na oloba pardon mobali na nga zela nano makambo eza nano awa na sisi oloba te je crois très important libanda bapolisier bazali libanda bapolisier bazali donc papa nani donc il y a déjà des agents sécuritaires pourquoi on s'agitait dans notre commis vers la omoni voilà mon il y a Polo Chen Fanda batela kimia pardon merci Fanda Naïbi, vous avez raison, c'est ça correct. Une question. Panda. Comment Panda? Facile.
Fanda. Merci beaucoup. Merci. On peut continuer. Nde na bima na ye. Etant na bima na ye. Après to komela na bolingo makasi. Na banda so bambongo na yo. O banda pesa ngato bomba. On a ba projet na tito zala na ngo. Na banda me manka pas élevé. Mutu ka atambo na ngo yari singa na sonde la ki. Kala mbongo la. Moi, c'est ce point de présent le bas. La ligne fan. Si tu benga un homme de dépasse, tu es solution de toi. Tu benga qui? Est-ce que papa Naïbi et ça passe. Mais celle où tu appelles ça rabat tout solution dans zam. Là on monitor ma papa ça pour ça ça et c'est là. Je vois sur ma bête na sali. Hein? Expliquer ma bête na sali. Ebisa ma bête na sali. Putinanga te papa putinanga te no pesa na tutati. Tamo sile kala musalo linga la sali na tseyo. Oui. Nous sommes là à poser le nom qui est là comme ça, la tani, la tani, mon Thomas Fabien. Tambo na aidé. Parce que maman est triste. Papa Dieu élevé, dans l'autre aussi il y a un problème. Non, non, Papa Dieu élevé. Papa Dieu élevé. Papa Dieu élevé. Avant Thomas Omaloba, Makambo maman street dans lobby. Est ça vrai ou faux? Il fallait appeler un téléphone, il s'en a qui a roulé dans ma cambo. Ah, parce que ma cambo, ah, dépend, moi, ça fait mal. C'est mon non, pas ça. Au moins, le problème, c'est quoi? Au moins, maman, c'est d'abord. Nena lobby loko moka lobby ki ajimbo ya camarade ya ngai apesi ngai na somo mutu non eza bongo te eza une explication mususu na ko expliquer minoke eza mbongo oyo asa ngoni asa ba date na ngai pas tout dans ngai ba on peut ça papa papa de lever ko oza musana nzambe ngape na musana nzambe papa de lever tozoluka kimi entre nous sur misato Niana na tunavana pesa papa maluba. Ngaki na tudwa. Makambo mama street da lobby. Eza solo eza lokuta. Eza vrai. Je reconnaître que obimaki na moi c'est de konayo. Bon. Papa Eric. Pana. Na kosengo kimyaisa. Et que ça kamboza la pasimi yana moko te kotikala ko tolérer na vie na ye moi si na ye abona mère asi papa va Eric papa famille na bango ba pesa nga chance asi
asa témoin d'abandio famille na bango ba critiquant moi monsieur après 5 ans bolingo ngana na souffrance la ligne la petite 4 ans bolingo makasi nga Eric il t'a manqué bolingo na pesa papa la petite bolingo la Bible l'entendez Bible te dit chaque chose à son temps et ça tamboline et ça peut être comme ça là nga ba pesa ma chance tena ni lokote et anzela ba pinga me ba camarade mera mina nga ona na tshela motema to za kana e na luki musala na pasi asi yetsama yini nga na pesa ote nga na pesa ote mutala batu mutala teke teke ya nani mutala mutu privé yeba kose na balingi na bimbo bele na pesiye misali nini zabi wazwa ndako nga place na vanda place nga iki après 4 ans wana nga na zobanda place na zobanda bondi mate na musala na pasi na zwi mbongo ya garantie na pesi ya street donc mon son na to pesa ye no to na street no go pesa kendala ye malaka te no to na ye no na no ki bete bona ga na vision ngai na za street nga na mbala ye na no kala ti ndenge deja na zimbo ma garantie na pesi papa oza mera minanga onga na liaka ya liaka onga yi Eric na salaka mera minanga za témoin Dieu me voit toza ayebi comme tu voulais na ye tubinga mbeli na mkomo Dieu le veut na pesa ye mama nanga ni puta sika na ibambula mama la tati nous sommes tous pour organiser ngana yeto bande sika moko mais atiri moto mali ona mala akushira na yakuna ye akushira ye nene papa ngai parce na ok après ça moi garantie parce que il va continuer bolingo je m'en fous pas continuer ma banda bolingo na kate na faire effort que moi mobali na zo bunda na vie ça va pas c'est qui a couché na ye ba ba ko bite ngai na autorité yo ngai la ngate pendant parce que ko papa mobali na ngande ozo mobali na ngate pendant sa motema sima pendant sa somme sa coaching papa ozo motema sima ezali moto ozo basala papa papa pali de pardon keka ozo kene ozo lona ka boki ozo moi c'est une femme s'il vous plaît c'est mino ozo na misika papa na lani makambo nyonso ndeko eza na point moko na simbi na makambo nyonso lobi famille na bango bapesa o chance te mais obunda na makasi na mobali ti o maintenant ye azala pembeni alors sur ce Jean 10 vu que relation na bino mibale ezali déjà nano approuvé te na kati ya famille na bango nde bisika Jean 10 ezolobela ke les voleurs ne vient que pour égorger, tuer et puis kobebisa nyonso etika lokola relation na bino mibale ezalaki approuvé te to ezalaki accepté te na kati ya libota na bango c'est pour cela omoni makambo nyonso makambo esalemi mpo yo nde ozwa choc yo nde ozala na pasi me nasepeli kaka na eloko moko lokola olobi ke oza mwana nzambe malgré nyonso ekomi nga na kosengo nano ogarde na mokimia ogarde kimia quelque chose nyonso ekomi oyo ce sont eza ba œuvre mo ezomona eza clair
et même Bible il y a un qui trancher les cabots. Ça ne sert à rien pour tout yonde pour le au venger tout ça la nini. Bible ya un et catholique. Pasteur, na vengete. Aldo ça comme mon gars. Il est namo na ndenge. Ça comme mon gars. Ça comme mon gars pasteur. Si on m'a regretté. Mais papa, comment? Pardon. Na kosenga. C'est le meilleur ami ou mutakoyi kozana kilo ezaka Yesu. Un papa Eric. Le ami ka ou mutakoyi kozana na mutaka Yesu. Kopeta confiance na bato mokili okutana ka ya budenge. Tiko yoka place na zo ebiso ke tika nyonso nzambe nde moko ye moko agiri. Na ye papa Dieu élevé, meilleur ami. papa Dieu élevé. Meilleur ami. Mais n'ayons fait ça, mon ami qui est meilleur ami. Oh, papa Dieu élevé, et ça n'a versé moi qu'on a Bible. Tout d'abord, on dit déjà Yesu comme on dit mon Dieu. Ça tombe bien. Parce que le baillon monde monte 4 kambeli, na baillon se va tambola. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6. C'est quoi verset, à partir du verset 9 au Kita. Alobi, apôtre Paul Azolo Babi, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas les royaumes des cieux? À Poussani. Abi, les impudiques, n'est-ce pas mon bêti? Meilleur ami na o, mon pinzo bêti. Si maintenant vous gagnez ni. Un papa délégué. Nous éviter que nous avons comme étant meilleur ami. Donc, comment déjà on a place à bonde pour la carte on a déjà place à bonde pour la carte. Donc, après ça, confiance. Ah, on a eu qu'on le piqué. On a eu qu'on sa conseil. Donc, à conseil, on a dit qu'il y a un avantage. Pasteur, quand même pour. Babi ataku tumotaza konani quand même batikela katali loba moko kwa ko s'appelle d'accord na soko omoni biso mibali totalaka e place nini o intérêt ezali mon ami saki na azana mwasi ebi ko pesa vraiment mwasi na ile par na yetu makambo zote sanga ya ngona makambo yote sanga ya ngona Papa Eric, Vanda Toyo comme moi. Alors nous n'avons pas bêté mais je m'excuse mon frère. La dame frère n'a été. Pardon. Papa, bandoloba. Papa, opese malobane yo ni papa Eric. Aboyi batanga kombo. Ya lobi ni alingite. Mais la ligne, ezala eloko mon place à lobi ce qui est qui ignorance. On a le ba des ignorance. Omoni c'est simple. Eza au Bible azoloba eza envie. Ya onde mutu eboti makamo. Ike banda ko lula couple ba on depuis ta. Mais on va dire oui, bah t'es nini au cause ici qu'à la catina. Tout le quoi moi si on a considéré comme un être faible. Oli misana pour na terminer na utiliser talaka. Donc eloko ya suka to na création ya suka onza masala ezanosi. Mais au professeur qui n'enseigne wana ngapi nazaki tenter pas na ye. Sans foutre. Papa élevé. Nga na koloba peke zakita. Parce que envie déjà ce qui est vendu et canalisé sous voie de la personne. On demande créer ma cap. Mais na nyonso na koye biso ezanzela mabe au point. Ye kutuka po na ebite lolenge azotambu sepi na mais so eza mutu mususu ndenga moni boy peut-être ko créer pe liwa.
nalobi te eza bongo nalobi te eza bongo. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme qu'on a dit. Il est grand temps pour se racheter la vie. Parce que ma vie, peut-être qu'il faut continuer de temps en temps. C'est pour cela que la lumière y a vie na yo tika banzela oya mabe ezama. Parce que comme on a le lingo ça des chocs na moninga na yo. Bolia kani bomela kana yi. Il na rochité na ende pas mama. On a kolobaki. Cause ya makamyo c'était salimi ezaka yo. Bien sûr, ndengo lobi ke meba esalemi oyeba kite ndengo lobi wana me ngana ko lobaki conscience ezala okoyeba tende tandis que ndike baomi bale baza balinga et salemi c'est que il faut be comment ko sentir ce qui va mécontentement ce qui n'est par rapport ya bolingo or zobosana ki mobali ti abandai ko luka ezaki po na avenir na bino mibali ngana ko senga no boy ko senga ko tu te na boy obligé au boy na mabeo esalemi tu dois demander pardon na mpali te ostenga nzambe pe pardon limita pour la nzela mabeo parce que biloko ba boy ndemi makapi ba kufa na kati ya bomo ya bato ceux qui tata wa limbisio te to éviter de génération en génération ceux qui m'appellent c'est pas déjà famille na bino bandai ko boya libala Pasteur nazo kana makomi place bino botera biso eloko zo memo na mabe iboko zo memo na mabe pour ça ata okata mina ndenga mabete les pardons ils ont puissance pour ils ont libéré so yo kangie na motema boyi ko libisa ata nzambe pe na likolo o libiso ezana grandeur dame ndenge motema no ekozala munene ndenge ko libisa ndenge pe makamuno c'est pe la pour tout sambela nzambe po vérité au moins ebini de parce que ce que vous avez fait, tout le monde continue aux obunda, kaka na vie na aux obunda, mais vous avez pas place makambu za bloqué. Papa Eric. Basta. Ce qui baxer le maman quoi. Non, tout le monde est maman, tout le canal maman. Récupère de papa limbisanga. Esika motema no limbisanga partout. Résultat bon moment to passer ensemble na yo partout papa. Et le na tombé na erreur. Et que pas ezaki pour makambo banto sala ngai. Sika ngate pardon. Makambo décembre na yo komi boma. Pardon bolingo na ngai pardon osinga pardon bosa basala nzambe bazawa limbisa ngai papa OK pardon nzambe na ngai botika ngate pardon nake pas bien pour la solution pardon papa bosunga ngai bosunga ngai au moins yo papa na kanda makasi sata yoki parce que dans la vérité nous ce que obimi ça on se place pour agir en quatre moi déjà le bon courage je crois et pas naïe à retrouver place fatima mais exactement que so ba limbisi yo au continuer à quand wana parce que les lots ça les on a meilleur ami lobi to éviter ce ko ya ndé je crois au ngai en tout cas merci beaucoup Thomas pour l'intervention na yo je crois tu as compris que yo sali surtout sali musala na beso papa Dieu levé l'homme de fer et le monde na kata nseto na yo. Quand, lorsque la personne a sali ma belle même temps, c'est le diable. Ça dans le côté bon il y a l'olendo. Ça orgueil, crédulité, ça dit il peut que se justifier. Tu as mal fait. Même si elle a l'initié, à l'im ou la colim fresco, c'est plus bas on a bon on est fait. C'est il y a moi c'est vraiment
au sein de Amina yo. Et minute, on a gagné de gauche à droite. Au micro caillon. J'ai mis le coup Esaïe à la charge. Mais oui, non. Il faut ça va délever. Il ça dans la peine à bomber. Il y a le coup là, il y a du décompte final. Ma pression pour nous même vivre. Parce que mariage n'a pas samedi. On a bala. Mariage n'a pas samedi. Il faut 600 grammes. Non. Il s'agit de mon mariage, on a faut 600 grammes. C'est ça. Soit tu peux accepter au sein du mariage, bah comme il peut parce que nous sommes capables. Pour que ça la mariage société, moi ça n'a plus fait les mêmes, je ne peux pas faire les mêmes. Bandoko, tu dis tout le banini. Nous sommes pas souvent. Dans le Camboy. Merci, que vous bénisse beaucoup. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter le veuve et les orphelins dans leurs afflictions. Yango ememi biso katina esika. Ngonga yango, ta ya malamu yango. $1 na yo, $5 na yo, ekolesa banetike, ekosombela bango jus, tolingi to fete na banetike, maman, erozo bongisa lamba, erozo bongisa lipapa, erozo bongisa loso, pour la fin de l'année oyo. Non, les a fait ya bana, tozana banetike, $1 na yo, $5 na yo, $10, pourquoi pas plus, ekosombela bana wana mwa sandal, ekosombela bana wana mwa soso, bako fete longo, toko fete na bango, toko tisanzambe nyongo. Parce que le biaza papa ya borfelin biso toza bana ya nzambe tant toko soutenir bana wana tozo kotisa nzambe nyongo bano bazana ba papa te bazana ba mama te biso nde ba papa na bango biso nde ba mama na bango ba yaya na bango parce que le Seigneur déclare qu'il est le père des orphelins et nous sommes les enfants de Dieu. Donc ces enfants là sont nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères et nos enfants. Bengi batu nyonso ya motema malamu bana nzambe bisika boza bano balia bano basepela na fin de l'année awa bano bamela mwa jus bakopambola nzambe pona bino oyo ezali coordinatrice ya fondation Sheila Mwanda nde na yo auprès na bino kobondela bino pona tosunga bana wana basepela nzambe bakosepela na biso. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés. Oyo bandima kota la biso, oyo accepta to kota la banda kuna bino mbote la bino lisusu esika bozwami.